ABC One. C'est Jésus-Christ qui est le number one. Ndeka naib sarabino awe pa la biso Yesu Christ nde motoya yamba. Donc il a Yesu Christ penda to simba na loboko na loboko. Bande ko balandi émission to lobela mboka Congo la pesi bino mbote bisikalo sezwa mibino. Petika ete kimia nzambe tata eingela oma bota mabino. Mokolo mwalelo bozali ko kama po ete bomoninga penza moindo na moindo. Tango na zabo cela veut dire moindo penza nde elati biso. Pona nini te papa na ngai boyebi ete tuute ko bungisa combattant na biso, tuute ko bungisa jeune autaki ko bima assistant na ipene azalaki moko combattant azalaki pe moko ya moto ya masano oyo penza bato bayebiye na ba makambo ya masano na biso na kombo ya Rossi mwana mobali wala autaki ko tika biso depuis le 25 bande ko balanditi lelo to sali ko yebate soki bozo mona suite ya famille te soki bozo mona suite na yebisaki binote ezali pambate tozali penza nde kobunda o nazali koyebisa bino solo bokoyo kotuna bapanzi sango o bino boyebi bakoloba la bino te o ngai na lobite ponga nazali océan na lingaka penza kobuka lokuta te penga na lobaka likolo to pe polele oyo bato balobaka la se ndenge na lobaka la lopoto ete j'aime dire tout haut ce que les gens disent tout bas et moi je dénonce les insanités bande ko soki bokela lopango la bokuta bakatafali ki bade telema libota wana ebite bakokunda mokoloneli to kende ki ngana kabuya ndenge na yeko sala analyse moye tozali ya kotoka boko mona pola nini to kitaki sur le terrain mais lo lengo police ezali ko tambola lo lengo bato to ko banga lelo bakanga matériel po to ko yeba ko défendre nango pa moko nango te to ko banga lelo ke to sepelisa kaka bino mais biloko ya bato ya motuya ya ABC ebungi bakotuna biso pona nini bokendaki nesiko ezali ya pasi kasi lokola nalobaki na kolekisa bongo te nyoso ekosala maka na Congo bokoyeba yango pona zali molobeli ya Congo na lobata lokola sango mokonzi nazali déterminé po ezali année ya détermination pona kosunga ekolo na ngai na nzela ya kolobela ka yango boye toyebi te nyungu ezali kobima lelo oyo ete mwana mobali wana bakunda ye ete mwana mobali wana bayiba ebembela ye kasi ba misusu balobi basango bazwaki responsabilité ebembela ye ba misusu balobi bato IDPS bazwaki il fallait ki ebima le 15 oyo biso nyoso tolobaki tokokende ata ko bakobeta masasi mais tolakisa bato boli mwana mobali na lelami toyoki la betando eke pe biseka no so kokama ete bembe wana ekobima te yango tozali kotuna pe ko interpeller conscience ya monseigneur Mosengo o azali mokonzi ya église catholique pe papa wa Loma bisika yo vandi boyeba ete Congo ezali na danger pe bino mwana nyoso ekolo Congo pe bolobeli nyoso ekolo Congo Congo tozali na bato ba leader te Congo tozali na bato o bazali kosunga te Congo ezali be babomi ezali be ba miyibi o lelo ye alobi lobi soki ba pesi mosolo abongwani tozaka kala ba marionnette ndenge bolobaka na minoko la bino ya lopoto bino bato ya mayeli kasi tolobi monseigneur mwana mobali wana akufaki na église catholique mwana mobali wana azali pe moto tolingi to komisa soki na lolenge te azali pe moto libota le sengeli elela ye ekufa ndenge na lobi boye mwasi na ye abenga kinga kasi na yebisaki na kokita te mama po ete soki tokiti tokoya kobungisa biloko bato biloko za la surveillance i get interpeller ngai yaya na ye abenge ngai alobi me molobeli ya ekolo Congo yo lobaki okoleka bolo so leka te ngai mama ngapela za sous surveillance moyen na ye ezali te boni biloko na alobi ndenge bazali awa leki na ye ya mobali oyo azala ba image bazali koluka ye bakimisi leki na bango mais bango moko bazali kolela est-ce que basi bakangi babomi ye bayebite po ya azala ba image sur et certain autre lobaki to kolakisa yango na ABC oyo uta babetaki ndeko ne masasi nani abetaki nani asalaki ata ko ekolo Congo bazali kolinga ko manigancer l'état moyini oyo bino boyebi ata azuli kamoki ya koboma mwana mobali wana toyebite bakunda ye toyebite batumba ye toyebite bako kunda ye toyebite tozali kaka na sima na bango koyoka lokola ba changer pe date ba pese date te kasi nga na ye kosenga l'église catholique na ye kolobela monseigneur Mosengo vraiment papa na ngai na bolingo ya Nzambe wa Yesu Masiya oyo moko mokonzi akitaki pona kolinga kokufela biso po ete biso tokoma basantu bino ba oyo Nzambe asungi bino lokola Mose Nzambe atelemisi bino po ete bozala balobeli ekolo Congo po ete boya kobunda po ete moto oyo abikisaki Israël na boumbu azalaki bopagano te azalaki bongo mwana ya Israël azalaki bongo moko
ya mosali ya nzambe lokola bino bosepeli kotelema mpona peuple congolais kotelema mpo ete libota ya kongo ebika bozo ebembe ya mwana mobali na tokunda yango azali mbisi na kati ya frigo te oyo tokovandisa ye mikolo na mikolo azali mpe moto bosala ye palabre te oyo elobi yango bato mindele azali moto oyo bosala ye bareunion te azali moto oyo bosala ye eloko te parce que azali kaka peuple congolais boni liwa na ye elingi kokoma makasi boye boni liwa na ye bolingi bokomisa yango politise bolingi bosala ye nde bosali papa Tshisekedi po ete bino bolingi badémocrate nyonso ntango bakokufaka bibembela bango eleka na persi bibembela bango ekundama na mboka na bango te bibembela bango tolela te kasi mpo na Rossi tolobi akokundama na mboka na ye soki papa Tshisekedi oyo akufaki na mikili ya bapaya nde yango ebembela ye tikali kuna epa babelge mais soki akufelaki biso awa tolingaki tokunda ye na bamoyen oyo congolais alingaki akunda père ya démocratie lokola mwana wana akufi azali héros national atako bokorone lelo te mais président nyonso akokitelaka Joseph Kabila akokorone mwana mobali wana po ete akufi azali kombata yango tozali kosenga na bilo ba mouvancier tozali kosenga na bilo ba marionnette badongolo miso bandoki baleta moyini botika ebembe ya mwana mobali wana ekundama pe botika libota na ye en paix botika ye bolandaki na betandola biso awa bomonaki boni messe salamaki bomoni boni mwana ya salaki lisukulu oyo ya pasi na motema na sengi na bino penza ba peuple congolais ko ya bandoki bino bokendaka na sima tata bokonza ekolo pona kokosaka ye bino bato bozali kokende po kaka bolia misolo kasi boyebaka nzambe ya Kongo azali ata komolili eumeli tongo ekosuka kase etana na beti ngonga na bayi katoliko Monseigneur Mosengo kotika bembe ya mwana mobali wana esufrite kotika bembe ya mwana mobali wana enyoko mate akufi liboso ecclesia akufi lokola ba santu nyoso oyo bocha babeki zito ba mama noirite bakufa kati na ecclesia mwana mobali wana bakufi kati na ecclesia kasi molimo ya Rossi elanda peuple congolais nyoso oyo ado molimo ya Rossi ekolanda peuple congolais nyoso mokonzi nyoso moto tu oyo achaki liboko na ye likolo la ye tozali kobelela kasi ngai pe na tuni motuna oyo nalobi où est les sorciers de la République démocratique du Congo botika kolokaka biso na bambongo ya mike soko moninga na lati boke kolokanga nazali ko interpeller conseil ya bandoki nyoso ya RDC boluka ngai to sangana soki peza bozali to dergi pe bobalobakani bilo batalopoto to pikola na misisa mobomi ya Congo soki bilo bandoki bozali soki bandoki bazali te na interpeller conscience ya basali ya nzambe nyos boya to sangana liboke to lela po lekolo Congo to pikola Goliath oya telemi po ete David azalaki mwana moke oyo mwana mwaso ayemba David yo mwana moke alongi Goliath na etumba cela veut dire na République démocratique du Congo bandoki bazali te basali pe ya nzambe ya solo bazali te soki bozali bolandanga molobele ya Congo boya to kutela poto fute monguna dehors bino bayembi boyemba lokuta bolobi na époque Mobutu tozalaka na boumba banoko na le 65 tozwi lipanda bosengaki na nzambe atindela biso Mosée Gloire Désiré Kabila po ete aboma biso kasi bosala loyembo lokola tokozala na nzala boye bosala su loyembo po toyoka bino lokola bato bakokufa lokola banyama bosala loyembo lokola misala ezali te paix justice travail na mboka oyo ezali te ezali nde désordre yango tolobi boye basango na interpeller conscience na bino na bengi lisusu na sonner cri d'alarme cri à détresse oyo uti epa ya mwasi ya mowei pe bandeko na ye balobi basango bobimise bembe ya mwana bango bokunda yango histoire esila eloko nini esilaka te bino bopolitize bembe ya mwana mobali wala te ifa kundama na mboka na ye bokolekise lokola moyebi te po ete asalelaki bilo politike te abundaki nde mpo na ekolo bandeko balandi moi maloba moke nazalaki nango akoyebisa bino mpo na Rossi mpo boyeba ete tobongi te toza la page mais tokozwa bilili soki mpe bakokunda ye bokoyeba soki mpe bakoboya bokoyeba kaka na nzela ya ABC soki bosepelaki lolengo napesaki bino flash Rossi mpe nalati boye po ete toyenda matanga na ye bopesa merci na Kabuya l'homme puissant caméraman le plus sérieux de tous les caméramans de la RDC bopesa merci na coordination ya Jérémy Mbulu Maboko Pembe et Longola Diomé Ndongala bopesa merci na Chantal Ayao première dame de la ABC yenda pesinga mosala po ete bokutala ba mama nyoso la pesi bilo mbonde bino nyoso oyo boza na souci ya fondation na biso to ya projet na biso ya éveil patriotique éveil ya conscience na sengi na bino bo sensibiliser trois personnes
Kalate, tout ça la ouverture. Auto ko senga bino ba $1, to ko pesa numéro place na bokongola yango. Parce que to lingi to banda siko ko tombola bendele, to lobi to vandi mingi, to lobi to bangi bango mingi. Kufa ekozala, ba ope ba kotikala, po ete ekolo ekende liboso. Ata na bonzambe ba oyo bakufa ba bundaka pona baninga po ete Israël lelo ezwa vie makila ya Yesu Kristo esopanaka po ete ngai na yo tolo babonde tolo balelo. Pourquoi pas makila ya ba congolais esopana pe pona ekolo Congo biso to kocha mitu na biso bakata mbote mingi na bino soki bo sepeli pena l'émission bo s'abonner pe bo benga ebele boloba mingi te boloba ka moke mais bo bengaka ebele tika nzambe apambola ekolo Congo apambola libota ya papa aussi mama igete soko kolanda polo boza olanda kangai bolanda na lobeli makambo ya mobali na yo nzambe apambola bino tozali kaka elongo mbotela ba mama ne so presa journée la bino Lorette merci na yo na mona na yo pour la musala malamo bosailinga penda lelo tika nzambe apambola yo dondi bye.